pe boye bolamu na émission na biso popola popola na ebito aussi moi mikolo bandeko toyeba technique ezana ba problème nango technique azana makambo na ndenge na ye obokoyi ko comprendre te bo comprendre te makambo belé tozawa na soit micro ekoza problème soit caméra ekoza problème soit régie na biso esika ba montaka ezui problème soit le technicien qui est caméraman azan to malamu te soit moi-même l'animateur nzoto za malamu te tonaza na déplacement yango bomona ke moi ba espace wana esalemaki émission na biso esalemate et puis émission ko esalemate soki to supe thème te yango to senga kala bino à chaque fois soki boza na thème likamo bo senga to ko lobela ngo batu bolemba te ko tindela ka biso toza wana pona ko lobela batu. Je crois émission oyo soki to komi na mois de janvier na mois de janvier et que vous allez sous émission il y a une vingtaine de minutes il y a 40 minutes 45 50 parce que et que comme émission il y a débat et comme nous allons chaque thème il y a un thème nous tout ça qui déjà to kozongela yango avec débat tout ça wana batu bakozala pour nous la débat donc plateau kozala munene pour nous la débat donc émission et tout changer na mois de janvier et que vous allez sous émission ya boité que ngamoko nazo pesela. Mais comme on a un système, tu partages on a toujours pembeni. Mbote na yo Espérance Bongo, la patronne de cette chaîne. La maman culturelle. Moto lula culture, alingite civisme ya mboka na biso tomba ma pekende liboso. Merci na yo maman. Merci na bino nyoso bo soutenaka. Équipe technique au pekende liboso. Mon vieux Desh de Rick Amane. Hein, motema Marie-Claire Yanganda, Talaka yo, la Pession Mbote, sans oublier Piranson Pungu, la Pession Mbote, Zalaka yo. Mbote na bino nyoso bolula émission popola popola, na pesi bino mbote. Kasi lelo na lingaki koloba lisolo moko ya monene na uti koyoka likambo oyo kutaka na mitema na bato. Mbele tangu mususu toyebaka te mabe utaka wapi to iloko nini esalaka ke distance ezala na kati na bato tomona bato ebele babundana na vie na bango na ndenge na bango babundana penda ki baganye vie na ndenge na bango bauta na kati ya ba difficulté moko boye bauta na kati ya ba passe moko boye baluka bato ba soutenir bango baluka bato ba tombola bango bato bazalaka te bato batikaka bango mbele tango mususu famille petikaka bango mbele tango so famille pe kipaka bango te bamonaka ye o iloko pamba o iloko ezangi tina tokozwa nini na ye akosala nini na biso batika mesima ye kosala ke ndenge balobaka ke nzambe soka lobi akotombola moto atomboli moto atombwami sima moto kotombwama okomona tango mosusu na kati ya mabota mpe zuwe ye baproblème ye asalaka biso boye te akabelaka biso te akipaka biso te nzoka toyebi te tango mususu mbele ndeko azalaki na bato oyo basoutenaki ye makasi na baproblème na ye po atombwama alors il fallait asservir nano bato wana liboso ke ezala na biso bao tokotala ye pamba yesu nani biso toza nango deja biso si tozwi ya kosuka wapi aosala nini toza boye mais lobi toyebi te oyo nzambe asalaka bato ebele batika bango totala bakosala nini bakoyana nini yesusu nani nini ya malonga ekoki kobima kati na ye me babosani oyo akela likolo na se soki alobi nanu mpema ekoki te mpo te ezonga epa na ye ngonga eza nanu ngonga ezali tomona ebele makambo ebele tomona na biso moto akomi chef entreprise na ba 30 ans mais à vivre ngonga monke akufi pe akei tomona mpaka eko koma mokonzi na ba 50 ans mais à vivre tina ba 90 ba 100 eza ndenge nzambe azo préparer étape na ye ya vie tozwaka zuwa te na vie ya moto et surtout soki biso tokipaki ye te surtout soki biso tosundolaki ye surtout soki mosika na ye tomitunaki oyo lisu nani tokozwa nini epa na ye akosalela biso nini
C'est ça la vie. Hein? Vie à moto. Nzambe ga moto ayebi. Izana bato ebele babunda na ba vie na bango. Ba problème. Mais le temps mususa koya kaka nazangi ata syllabis. Sombelanga syllabis. O préféra ki opesa tang mususu bana na yo mbongo bakende ko sepela. O sepela ki tang mususu organiser eloko moko boye. Mais o pimili. O kende boîte, kende komela, tout ça nini. Ki na sunga tanga mususu moto. Tango ekokoma ke moto atombwami. Et comme il n'a pas de problème. Et comme il n'a pas de problème. Et comme il n'a pas de problème. Pour nani na lingi koloba lelo. Lelo bolimbi simuke na sengi na bayiba landa kabato. Bayiba yoka kabato. Pote ba mema masolo ya bato na kombo ya bato. Na lobi bolimbisi botika na loba botika na tanga kombo lelo na lingi muke koloba likambo o etali dignitaire moko ya mboka oyo vina ye parce que ntoko yoka ya moto lobi tika pe to loba to meki kebe ko tuna pona nini to zupe mwa masolo to zupe mwa maloba o bato pe ba témoigner. Aujourd'hui là, je vais parler de la vie politique. Il y a dignitaire moko ya mboka oyo. Na lingina lobela. Boni bo moya moto moko azana kati ya politique. Ndenge lelo ekomi kolobama. Ndenge nini batu bakomi ko qualifier. Ndenge nini batu bakomi ko zwa. À la personne de son excellence. Excusez-moi. Ya kutanga kombo pe koloba sirie. Jalousien Boussa Ntomba na lingi moke kolobela likambo mwana mobali oyo poto yoki pe mwa mingi yango tolobi te tika pe toloba soki yo ozwi occasion ya émission oyo oyoki pe olobi yoki sa bandeko basusu yoki sa bato mosusu bayoka eloko nga nazo koloba lelo Jalousien Boussa Tomba oyo na kotanga kombo mwana mobali oyo awuti na ba difficulté oto yebi na kati ya vie politique. Jalousien Boussa azalaki na MLC. Aujourd'hui là je vais parler na libota ya Jalousien Boussa bande ko balandi ya pupola boyoka et ko iko arriver na vie na yope ozalaka na ezaleli ya boye ya moto lingi toloba lelo to kolobela lelo likambo o etali province ya Jalousien Boussa te. Tolingi to lobela o etali territoire ya Jalousien Boussa te. Mais tolingi ko lobela o etali mboka ya Jalousien Boussa. Tolanda esika makambo eutaka. Po tozo yoka. Toyoki biso ba oto ba songi ya biso bato a télévision to la songi soko yoki likambo moto fona yoka. Et puis soko yoki toyaka na ngomba la moko te ndengo yoki. Faut le ko vérifier. Otuna po yoka makanisa bato mosusu. Jalousien Boussa ndenge ekolobama na bato mboka na ye. Balobi Jalousien Boussa ako kipe bato mboka na ete. Ako tika bango kaka boye. Bako zwa misala te. Oh Seigneur. Bokanisi ke Jalousien Boussa lokola ministre mboko ekomi ya ye akamata bato nyonso tia na mosala. Nazoko lobela baye tuka ya Jalousien Boussa excellence o exizenga ngonga mona banokolo ba Jalousien Boussa po nazana kati na émission bino bandeko ya Jalousien Boussa bino bandeko oyo musala bino kotanga ka kombo ya ndeko tango mususu pona likambo songolo oyo boyebi tina te atiki biso bandeko na ye apesi misala na bato mosusu yoka lelo ndenge na loba pourquoi Jalousien Boussa apesi misala na bato mosusu oyo bozoko loba Jalousien Boussa azwi mwa likambo na kati na parti politique oyo azalaki ya MLC boyoka nga bandeko
toyebi oyo nyonso elekaki na MLC pona likambo etali busa oyo tokoki koloba awa te po makambo na bango etali biso te. Nous c'est l'émission. Jean-Lucien Boussa est resté comme un orphelin sans parti politique. Jean-Lucien Boussa a écouté le courant de novateurs. Je crois que c'est ça. Abandi ko bundana malembe malembe. Jean-Lucien Boussa tant abandi ko luka bato o bakoya ko soutenir ye pour abimisa parti politique na ye. Biso bandeko na ye, biso bino bandeko na ye. Botika kiye musika. Botika kiye musika. Pona nini? Tomona yeke Boussa yete. Po ezalaki na moto moko boye, Équateur ezalaki na maboko na ye. Botika laki na parti politique wana. Botika kiye ye moko. Nzoka ata baye tuka ya Jean-Lucien Boussa. Bino, biso, tokipa kiye te, totika kiye, mais ezalaki na bato mosusu. Oyo ba adopta kiye lokola mwana na bango. Ezana ba oyo ba adopta ki Jean-Lucien Boussa lokola mwana na bango. Bayaki ko soutenir ye na parti politique na ye o abimisaki. Bayaki ko soutenir ye. Ba tomboli ye. Ba ten na ye na ba élection bandeko na ngai. Po bino bozali bandeko na ye. Après Sabino misala, abima ingrat envers bato o ba adopta ki ye. Tala esika likambo ezali. Tozongaka na conscience. Ngonga moko boye. Tozongaka na conscience. Je parle aujourd'hui de son excellence Jean-Lucien Boussa yena libota na ye. Mais yo, nande kuna bino pe oyo wana tang mosusu. Azali cadre quelque part. O bozo ko tonga boko luba siriye. Est-ce que c'est vrai? Bo simba ki na maboko. Bo poussa ki akende liboso. Est-ce que bato o azo ko kipe? Ezali bango te mutu pe ba adopta ki ye. Ndenge ba oyo libota ya Jean-Lucien Boussa et tout ka Jean-Lucien Boussa ba ko tonga ba ko loba ke bato wana de ba ko zwa misala tokeba bandeko na ngai tolobi te ke Jean-Lucien Boussa aboya bandeko na ye mais toujours ko loba poto yoki bino bandeko ya Boussa bo ko tonga Boussa to yoki pourquoi Boussa alingi libota na yete. N'oubliez pas, Boussa a un symbole à Mobutisme aussi. Il sait qu'est-ce que Mobutu a dit. Boussa a un kata Mobutisme. A une idéologie à Mobutisme. Comment va ça la Moussala? Beaucoup de te bureau mobimba, beaucoup de te ministère mobimba bino libota Boussa. Asengeli kozala pena bato mosusu mingi bato soutenir ipo politique na yetombama na boy koloba ekolo awa po ekabola bato po tozana kata unité tozoluka unité nationale toyi koloba te tango bino baili kao mboka etuka ya Boussa bino baili kao tango bomona ki Boussa botika ki nanu pembeni mais ezalaki na bato ezalaki musika même ya territoire ya Boussa. Même il y a province à Boussa, ne bazwa ki Boussa, ne batomboli Boussa. Si ko tolingi Boussa, atika bango, azwabino, abima ingrat. Tozonga batu. Tango Boussa zalaki ko luka ko tombama, azalaki ko luka, batu ba ko soutenir parti na ye, tozalaki musika na ye, totikalaki na parti politique moko boye. Mais soki to monike, mwana na biso atombwami. Mwana na biso atombwami. Boliko ya pembeni na ye to yana maloba malamu to yana maloba kitoko ke to bana ko critiquer mutuna moko papa moko ya mokolo ta ona ke ko tuna ye likambo oyo ay ko tuna ngai alobi lokolo lobi na ngozo journaliste o tuna ba yidi kao bande ko Boussa bato likao. Tant on a koloba likao tant mosusu bato ba koyeba te bato bandi bola na émission likao ezali etuka oyo ekabola bitumba entre bangombe na bangwandi
bangombe na bangwandi bana ko wela mabele moko boye. Alors wana ba koko na biso tango basalaka. Alors balikao zoko balikao ba homme fort bata makasi bango baya ko s'installer na kati kati sika mabele oyo bangwandi na bangombe basalaki ko welela baya ko kabula bitumba bafanda wana ngombe tikala kuna yo mongwandi tikala kuna mabele wana bao baya ko kabula bitumba wana bango na benga bango likao so boka mutu alobi no kengana za ngombe likao aza ngombe likao te azande likao po ngombe likao azalaka te to balobaka kaka ngombe likao po bato ba comprendre ke baza pembeni na bangombe. Papa wana tuninga mutuna tunilanga bandeko na nga ya likao ba dignitaire combien ya likao ya ndolo liboko oyo baleka bapesa bana misala oyo bapesa bato misala combien de dignitaires oyo bazalaki na pouvoir oyo bazalaki na pouvoir ya kokamata bato mpe kopesa bango misala mais basala te combien de personnes baleka na bino bato ya likao toyebi combien de dignitaires ya likao oyo baleka ba dignitaires ya ndolo liboko oyo baleka oyo bazalaka pe ba cadre na kati ya mboka oyo bapesa bato boni misala. Et aujourd'hui Jean-Lucien Boussa a donné des travail à combien de personnes? Comment to kondima Boussa te? Parce que atiki bino likao atiki bino ndolo liboko atiki bino bato na bujala akamati pe bata ekolo mususu akoti sina musala alobi te Mobutu alobaki ezalaka bayi famille te bayi libota te na koti sa bato nyonso yango ekosala pasi asala nini akamata ebonga na ya ministre apesa bino po ndimaka apesa bino misala. Boussa za pe ya libota Boussa boti pe ya yibana akokamata likao mobimba pesa musala po musala na ye ebe balobi bana na ye banani oyo bakokipe bana na ye lobi tozalaka bato ngonga moko toyebake touti na kobunga totikaki Boussa musika po totikalaki na parti politique moko boye tango ndeko akotombola ya ye parti tozalaki musika na ye po tobandaki kondima te kotombwama oui tokoya bongo mwana ndeko totikaki musika pamba te eloko tozalaki kotombola tozalaki na kondima te kotombwama parce que ezalaki na moto moko na Équateur azalaki makasi oyo Congo mobimba ezalaki kobanga azalaki na force moto moko oyo kondima te ke lelo Boussa akoki kobotola Équateur mobimba ndenge ezali toke na bosolo bato bazali na kondima te ke Boussa kobotola Équateur Boussa kobotola Sidi Ubangi pamba te force ezalaki na moto moko oyo tokoki kotanga kombo te oyo bino boyebi yango tozalaki na baduti kondima Boussa mais ntango tomoni ke Boussa atombwami totika kolatalata to kozipa makambo ebelebele toya toloba ndeko na biso tondimaki te kokotombwama tondimaki te kokobima boye yango elike na biso ezalaki na moto moko boye sikoyo tondimi te yo ozali mwana na biso ya likao ozali ya biso ndolo liboko ozali ya biso ya bujala ozali ya biso ya Sidi Ubangi sikoyo tolingi totambola na yo ntango bokoya kotambola na ye bondima ye pe bozala elongo na ba oyo basutenaki ye na ngonga oyo bino botikaki ye Boussa koki kokamata bato nyonso ta kotya na musala mais boyebi ke pine ate ezali ebele bakotya bapine nyonso na kati na mutuka te ezalaka toujours na pine de réserve c'est-à-dire que des hommes mosusu fo bozalaka mpe libanda mpo soki likambo mosusu emonani Boussa akoki kozwa azwi apesi place bongo so akamati bino nyonso apesi bino mosala bongo likambo mosusu eye aza na bato ya confiance akozwa yango wapi akozwa bango wapi soki bino bolingi bino so bozwa mosala aya kolongola yo siko ozali atinda lisusu kuna bareserve bazalaka toujours bandeko tondima na kozonga kaka na motuna ya papa alobi tuna
bayi likao bayi ndolo liboko boni bao ya biso baleka bazalaki na makasi ya kopesa bato misala me bapesa te bongo busa apesi bato misala boni tobima na ingratitude totikaka ngonga mosusu kokritike na makambo oyo toyebi te totika kokritike makambo mosusu oyo toyebi te tozongaka na nzela na bosolo na makambo mosusu ndeko na nga ozo kolanda ngai yambo te yo loba na ndeko na yo yambo to loba na moninga na yo kamaradi na yo ki ayebi kokaba te afungolelaka bato nzela te apeselaka bato te fotala osutenaka pe ye yo pe est-ce que osutenaka ye na banzi te yango wana totika kokritike natoki na kotoka voilà nakomi na suka tolingaki lelo kolongola mwa likambo moke oyo etali bakritike toza na yango fo toyeba eza te mpo ndeko na aza président de la république c'est pas parce que ton frère est le ministre c'est pas pourquoi ndeko na yo aza nani qu'il faut kamata bino libota mobimba pesa bino mosala mboka eza ya bino kaka te mboka ezali ya bato nyonso c'est-à-dire akozwa ndambu ya bino libota azwi mpe ndambu mpe oyo ezali ya ekolo asangisa mbote na yo espérance bongo mbote na bino nyonso bayibolulaki kolanda émission oyo napesi mbote na ngai na bayidi kao mobimba bino botindi ngai naloba lelo mbote na ngai na bino bato ya ndolo liboko balobi napesa mbote mingi na bino bana kantiachi bozalaka ya bino inyo bana kantiachi bozalaka ya bino mbote na yo Fadili Kasi mbote na mama Julienne mama Passa na pesi mbote bino na niveau acide tikabo kamata Charlène Mbadu na pesi mbote José Mbuku Anita Mangoto la chinoise na pesi mbote sikozali bokamata mbote na ngai na yiko bosa na te jamais nakende oya nga moninga légende bovi kata ifamba na pesi mbote sikozali sans oublier mon frère aîné Minga Mangoto na pesi mbote zalaka yo tu zala na wiko sisa te sans pour autant na senga pardon na kombo ya dignitaire munene na tangi kombo na kati na masolo na ngai lelo son excellence Jalousien Boussa Tomba apeke maswa nkoi mobali olimbisa soki natangaki kombo na yo na ndenge na ngai lelo kolobela ya yo libota biso musana na biso ngona ba journaliste koluka oyo kali solo olobela po pesela yango na pupoli libota na yo lelo na pupoli ya yo etuka na pupoli ya yo collectivité na pupoli ya yo territoire na pupoli oyo ya yo province avec mon équipe technique tolobi à la prochaine bye tala ndenge na toki